nini akamata azongisa lisusu train oyo ya bandeko na biso ya Congo nini de gare centrale. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a la mouture. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Coura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez, il y a comme 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Bozali belé na ngumba ya Kinshasa lokola basusu bozwami na ngambo ya Brazzaville. Topesi na bino mbote, topesi mbote na banso bakola na émission bongwana na ngonga eye na ngambo ya Congo central. Bozali belé na Kisantu na Mbanzangungu na Kimpese na Matadi na Boma na Mwanda. Nous vous disons un grand merci. Pourquoi pas kopesa mbote na banso bakola na biso na ngambo ya Angola. Bozali belé na Star Time topesi bino mbote pe. Merci Nabino, merci na balandinyo sur émission Bongwana. Pourquoi elamu Nabino tokolika ke tokozala na bino elongo pendant plus ou moins 1 heure du temps pour na koloba maema kosali samboka na biso pour na koloba maema ekobongisa République démocratique du Congo. Oui, ezali notre cher et beau pays. Tozala na ngokaka yango wana topesi bino nyonso tokambote na bango na eleko émission Bongwana soki émission Bongwana bandi eza tango oyo obengi ba voisin obengi ba voisine bofanda tobongisa mboka ensemble tokabola makanisi totonga mboka na biso tosalisa mboka na biso ekende liboso. En fait Congo esengeli kokende liboso mwana mboka na banda wana mwana mboka Vital Kamerhe lobby mokolo mosala moko lundi akutanaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré na biso na ba congolais nyonso que entre les 10 to les 11 gouvernement ekozala installé dans les 10 to les 11 ba ko installé gouvernement ya maman Judith Tuluka. Merci beaucoup Ndeko Brahms na ba image wana ezali bongo bokutani ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Ndeko Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale. Tu expliques qui procédure ya installation ya gouvernement et c'est nga koleka na Assemblée nationale ba défendre projet. Donc Ndeko Vital Kamerhe a lobby 2 jours avant ceux qui va déposer projet na bango ba ko défendre que ba défendre yango na miso ba élu ba député autovota ba ko installer bango ba kopesa bango ndingisa basala mosala na bango boye bongi kasi na mambi matali transport na ngambo ya Congo central toyeba te bakumbi mituka basali grève bango ba gréver bakumbi mituka ya Congo central ba gréver parce que sengeli na bango ko régulariser ba situation moins mingi na ngambo na mambi matali transport. Donc pour dire que gouvernement o ezali koya ya sika que ce soit gouvernement central ou encore gouvernement provincial misala ezali mingi ya kosala. Misala ezali mingi ya kosala. Donc c'est un peu ça. Biso tozali kaka ba lobeli ya ba congolais. Au moins soki ba congolais nyonso ba nikoloba. J'espère que Ndeko Félix okanga matoi parce que ozala makelele mingi. Oya lobi problème na ya mai, oya lobi kuna problème ya courant, oya gangi kuna problème ya likambo. J'espère akokanga matoi parce que ozala mwa mingi.
yango moni biso bapanzisa yango tozalaka wana mpona kosalisa bakonzi ya mboka tozalaka wana mpona kosalisa bakambi ya république démocratique du Congo komema oyo ezali besoin ya population epai na bango po te bayeba tolobi yango tongai tolobela mai nini ezali kosala gouvernement ebloke bapétition banini ndeko moko politicien moko alobi ezali théâtre. Est-ce que la question que je me pose et la question que je pose à nos élites députés, les honorables, est-ce que boyebi situation nini population ezali ko vivre nango actuellement? Est-ce que boyebi nenge nini ba congolais tozali ko vivre lelo? Pour na ko sala makambo bo sala wana. Gouvernement ezali nanu installé te. Déjà, vous avez une pétition contre le gouvernement, j'ai dit Toulouka. En fait, théâtre, en tout cas, vous épargnez Bissou, les locaux. Vous épargnez Bissou, les locaux. La majorité, ce sont les députés à Union Sacrée. Gouvernement, Union Sacrée, ils ont un effectif Koleka. Bandeko Nyonso, j'espère que le gouvernement, Binondé, vous allez diriger Bissou les lots. Donc, bossala pour n'avoir intérêt na binoté, bossala pour n'avoir intérêt il y a population, il y a République démocratique du Congo. Voilà. C'est juste une introduction. Non, on a bandité. Non, on a bandité. Donc, dans loba, total abisso mon côté. Total a été bloqué le romo parce que bah on peut s'abisso bon au fond la té. Total intérêt à ba Congolais. Ba Congolais baza ko fan na ndenge nini. Ba Congolais baza ko lia ndenge nini. Ba Congolais baza ko vivre ndenge nini. Ba Congolais baza ko lala ndenge nini. Ba Congolais bazali ko tambola ndenge nini. Ce sont des questions qu'on se pose au jour les jours. Et puis bino ba boko kamba biso bomi tuna kamutuna wana. Naloba ngo bino boye ba embouteillage te hein. Di kamba embouteillage bino boye ba embouteillage te. Est-ce que ministre mon quoi est bien embouteillage? Est-ce que député mon quoi est bien embouteillage? Est-ce que sénateur est bien embouteillage? To boyo kango kaka. Parce que yo zana ba garde, ceux qui embouteillage les ali ba kitaka, ba fongoli nzela, to koti sans cynique. Au leki. Biso totika la na embouteillage parfois 2 heures du temps, 1 heure du temps place moko bozo ke na ba centimètre. C'est ce qui fait que l'élo augmentation et transport, c'est ce qui fait que l'élo moto et mati, taxi bis et mati et tout consort. Donc tout ça li sa congolais, to linga ba congolais. To linga ba congolais. Voilà. Lobby to bandaye ko lobby la mambi matali transport dans la ville province à Kinshasa Kakate mais la RDC Mobimba parce que Herba nommé mon Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo comme ministre des transports, il n'est pas le ministre des transports à Kinshasa, il est le ministre des transports à République démocratique du Congo. Donc naba province de difficulté à transport ezali. Tozo qui va voice belé. Toyamba qui m'appelle Nabino parce que mission Nabino na direct. Ni bola Nabiso boy tozali en direct. Toyamba qui m'appelle Nabino. Pe tozo yamba m'appelle Nabino lelo. Tozo m'appelle Nabino. Tozo ko ba na même sujet il y a transport. Mais version lelo ezali ba konzi toto sala nini poto maîtriser transport Nabiso. To comme quand même na ba prix fixe na ebi que na kei boye na 1000 francs na kozonga na 1000 francs et non na kei na 1000 francs na kozonga na 3000. J'ai parlé avec un ami mais le dimanche tu sais j'ai beaucoup dépensé dans le transport na éviter ceux qui courent wana au sala ça peut te coûter 10 000 francs pour tambola faut ça les doubles na ngoto les triples na ngo. Je lui ai posé la question pourquoi mais le transport est varié à temps et à contre-temps. Et puis effectivement, il avait totalement raison. Il avait totalement raison. Donc, tu as commis autant mon incertitude pour dire que non, est-ce que mon azal est kokokato et kokokati? Na misu ya bakonzi.
na misu ya bandeko o bazali kokamba biso. Voilà pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de l'embouteillage? Te proposer nini na bakonzi. Qu'est-ce qui est à la base de la difficulté à transport? Qu'est-ce qui est le long à la base que non transport est à la sous stabilité? Moto et mati, bis et mati. Je salue mon papa hier, il m'a contredit en pleine émission pour dire que Campus, Inikin Trafic, tu peine ce 1500 francs. Je vous dis, juste après l'émission, je vais réussir des appels et des appels pour na retourner. Papa wana alobaki transport il y a 1500 zawapi. Même aujourd'hui matin, on a reçu des appels et des appels. Donc, na auto souleva qui lobby. Par rapport à la situation, par rapport à la difficulté, il y a transport. Et aujourd'hui, on a soulevé, encore hier, on avait soulevé Banzeleza Malamute. Il y a des chauffeurs, les conducteurs, en fait, vous nous demandez, il y a un transport, on a prix normal. On ne tient pas compte s'il y a carburant. Quand il y a des embouteillages, Moutouka, ils ont consommé carburant. La course haute devait faire par exemple 2000 litres. Il y a essence ou à mazout. Ceux qui ont mis 30 minutes, ça consomme déjà les carburants. Ndeko moko ya motard alobi nanga miminga lobi alobi ndeko Jacques na landa kiyo na bimika la mingi te en fait na landa kiyo et ça coïncide que na memi yo. Ceux qui to kangami, ceux qui courent c'est normal et que ça en a ça la 2 tours na 1 litre ya essence. Ceux qui n'a mis 2 personnes 2 tours, 3 tours, aller-retour 1500, 1500, j'ai quand même 9000 francs. Dans 9000 francs, voilà, carburant 3000, 3500, je reste avec un 5500. Vous avez dit que non, 5500, ça va quand même. Mais ceux qui n'ont qu'un mis embouteillage, au lieu de faire 2 tours ou 3 tours, je fais par exemple 2 tours. Oh, on a 2 tours et ça lingaï 6000 francs parce que je prends des gens à 1500, 1500. Et ça lingaï 6000 francs. Na 6000 francs, na sombi carburant 1500 et 3500. Je dois verser combien à Kolo Moto? Donc, les embouteillages P, ils allient à la base, il y a augmentation, il y a transport. Nous sommes allés plus loin. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a embouteillage. Aujourd'hui, je dis à Brahms, non, le Bamin quitté. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a embouteillage. Toké na Kassai. Parce que mon est dans la carte, non seulement pour les Congolais. Toké na Kassai. On doit vous montrer les routes. Na Kassai. Nengeni ni banzele zali. Village Puinta. Na territoire ya Muchacha. La Kei Penza na Kei. Brahms, c'est la son. Province, 2 ans et demi après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. La province diamantifère congolaise est pour l'heure dans un état jugé préoccupant. Aujourd'hui, tout est par terre. On ne sait plus à quel se vouer. Regardez vous-même l'état de route chez le président de la République, où il a été voté massivement. Mais par moments, les gens regrettent beaucoup. Originaire du Kassai, Félix Tshisekedi incarne donc l'espoir pour cette province qui dit avoir payé un lourd tribut à son orientation vers l'opposition. C'est une province qui a été souvent délaissée parce que considérée comme... Voilà. Kassai. Banzela ya Kassai. Ah, Longonia. Na ba konzi bazali ko sala mosala bien. Aloba ngo na mbongwa na soki mutu azali ko sala mosala ya malamu esengeli ko pesa na ye mokako swa. Félicitations na ba konzi ba gouverneur, ba ministre oyo bazosala mosala ya malamu. To pesi bino mbote. Toke na Lualaba. Ikuneta ya banzeleza ndeni Brahms. Toke Lualaba. Longtemps passé dans une période d'angoisse, les habitants du village Puita
dans le territoire de Muchacha et les fermiers sont émerveilleux du projet de la construction de la route à dessert agricole déjà réalisé à 90%. Situé à 80 km du chef-lieu de la province du Lualaba, le village Puita relève un caractère champêtre à base naturelle. Ici, les cultivateurs étaient face à une difficulté énorme pour un déplacement fluide des produits vivriers. Attentive aux cris de ses administrés, l'autorité provinciale Fifi Masuka Seini, gouverneur du Lualaba, n'a pas hésité un seul instant à dépêcher la société Roma pour exécuter la tâche. Tunapika asante sana kumakaji ile anatutumikia, yuko niendelea bale bamaro mbaya njo beko nasema ashitumike, lakini shi tuko ba villageois. Mimi natoka kule Kawayongo, mimi na makaji ile kuna tumika gouverneur wetu yuko niendeka. Tulifika hapa kukua njia hapa panani Pampita, leo natutengeneza njia, tunamupatia bahati mzuri longonya. Mbongwana soki tozali na bato baosala mosala ya malamu, il faut ko féliciter bango. Bakoza bambouteillage ezali po banzela ezati. Bakoza bambouteillage ezali parce que transport ezali, en fait bakoza ya augmentation ya transport ezali parce que bamituka ezati. Je l'ai dit hier, Transco eza na grève. To Transco bazo sala te. Bandeko ya Transco bazo sala te. Bamituka oizo monsieur botali na circulation. Le Transco que vous êtes en train de voir là, eza ba Transco, il y a soit Academia, Trans Academia, soit ba bis scolaire ou encore Transco, ils ont ça nango ba course ya ba location. Mais parlons à Transco, il y a transport en tout cas. Ezaka passe. Ya tiens la province mususu, les autres dans la province. Avant de faire un téléphone, tu peux savoir dans Mboka Maloba. Tu province nin. OK, image. C'était le tronçon routier de tous les cauchemars pour les usagers de la route Mwenga Kamituga, longue de 44 km sur la route nationale numéro 2. Seuls les plus audacieux osaient s'y aventurer car il fallait 6 jours pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. La route a été réhabilitée grâce aux efforts consentis par le gouverneur Marcelin Chambourouya avec le soutien du Fonds national d'entretien des routes. Les travaux se situent au pont Lubiala, à 2 km de la cité minière de Kamituga. De Mwenga à Kamituga, au lieu de 6 jours, les véhicules font 1 heure de temps et le prix des transports a subitement été revu à la baisse, passant de 15 000 à 7 000 francs congolais. Le ministre provincial des infrastructures. Voilà. Tozotsa ba image ya banzela, Bram Sando contenu ko illustrer sur ba image. Merci Naï. Tozotsa ba image ya banzela pour na rolakisa. En fait, ici là, je parle maintenant à 3 ministères. Ministre Titel ya Matali transport. Ministre ya économie. Pena ministre atali makambo ya banzela ko bongisa banzela ko tonga banzela. Nazwi dans 3 ministères wana. Totena finance 4. Pona ni nazwi 4 ministères wana. Lelo soki ministre oyo asengeli kota makambo matali banzela. A disposer les biso banzela ya bien. Vous allez comprendre que Babiloko oyo eza na ba province na touché ce ko économie. Na bani na ministre ya nzela. Na kene économie. Bomoni so Babiloko oyo eza na ba province. Et kokota facilement na kena transport. Na nzela ya nini? Na nzela ya mituka. Na nzela ya nini? Na nzela ya avion. Na nzela ya nini? Na nzela ya mai. Facilement. Na nzela ya train. Parce que Maramanzela ezaka mituka te, Maramanzela ezaka moto te. Donc soki basangani gouvernement bimi, boté dans le mécanisme, bino dans le 4 wana, finance, économie, tozui transport, tozui nanana makambo etali kosala banzela il te perd et tout consort. Ministre à travaux publics et tout. Tote makanisi pour na kobongisa mboka na biso. On se dit to sala banzela, soki tozo sala banzela, babiloko oyo
ezopola na province na biso ekozala na facilité ya kota na ville province ya Kinshasa ekota na capitale sans souci ekokota na province mosusu ekotambola na province mosusu sans souci. Aujourd'hui toza na bazamba oyo ezali na bambuma ya ndenge na ndenge mais tokomi bakomi ko importer les biso na ba pomme na ba pomme nyonso oyo tokomi kolia nyonso oyo tokomi kosomba na ba supermarché et tout consort babiloko ya importé mais toza na facilité wana ya tela biso ba image ya banzela leo tolobela banzela na transport na engumba ya Kinshasa bakonzi oyo bazali kolanda biso bana mboka basala nini pour na situation ya transport tozali konyokwama mutu aza na Kingasani aza na Pascal aza na route Mokal po akoma Kinshasa to akoma centre ville ya Kinshasa ya Gombe aller retour na il faut dépenser c'est 15 000 16 000 transport ya pamba transport ya pamba Transco est en la grève ce matin sont ils en la grève c'est dans la son. On se déplace difficilement, bien qu'il y ait une petite amélioration. On se déplace parfois par des motos. L'essentiel est d'arriver à la destination. Moto, taxi, taxi-bus et bus, plusieurs moyens assurent le transport de la population dans la ville. Mais la plupart de ces moyens de locomotion ne répondent pas aux normes de confort souhaitées. Les besoins en transport dans la ville de Kinshasa s'évaluent autour de 2 millions de personnes à déplacer tous les jours. Et de par le monde entier, seul le transport urbain ne peut pas transporter les masses. Le transport urbain est toujours complété par le train, le tramway, qui est le moyen approprié du transport de masse. Merci beaucoup. On a fait le téléphone. Nini, bakondi na biso basengeli kosala. Pour trouver solution dans ma première transport. Nini yo Congolo zali ko proposer na bakondi. Parce que ceux qui bango bazo sala te parfois baza pe bon, baza batu. Nini biso tozali ko senga na bango. Qu'est-ce qu'on demande à nos autorités? En ce qui concerne le transport, pour trouver solution à problème ya transport. Qu'est-ce qu'on demande na ba autorité na biso? Nini tozali ko senga na bango. Est-ce qu'on doit toujours demeurer na bambouteillage, on doit toujours demeurer na kofuta cher toko bakara na lire wana ya kofuta cher ou encore il faut faire quelque chose na o etali transport na biso tozi ndenge na nzela esinga. Bonjour, de la part de J.D. Mamengi, je vous appelle à partir d'Njili. C'est-à-dire que piste sur les Cézanines. Et ali l'État à mettre en acte par raisonnement à Kibokundi. Parce que ceux qui, commandement, laissaient aller, laissaient faire les alimingi, population à Ronyokama, yemro l'État au fingma ya koleka. Nango, l'État a zali na capacité ya kosala nyonso. Si voire même à l'unir, agent de sécurité ou compétents sur le terrain pour que bateau va sala wakambouana. Ce sera une bonne piste de solution. Ou sinon, ceux qui, quand on a allé, j'ai bien dit, à l'unir, à tout, gens de l'ordre, ou baza compétent, ou baza qualifié dans le domaine, on les va construire la population à travers la mesure pour l'État aux joies. S'il faut les arrêter, c'est une bonne piste de solution. Parce que ce que tu dis que ça va nous causer à la tête. D'aider population, on peut trouver solution dans l'essence. Au moins, il est arrivé que Batouati va monter excessif. Voilà, on refuse. Ce que tu veux qu'on mate, on a besoin de capacité. Comme on mate, pour une certaine nombre de d'office, tu sais les violences dans moutoira à mataté. Et je sais que va rabaisser pris na bango. Donc voilà, la séance là peut-être que tu se conduire. Mais sinon, surtout, si Karaboueza va passer. Et puis le même l'État en gros, pour que Batouati passe à la salabi va la motiver.
Donc, et ça a augmenté ce pas salaire, puis n'a pas l'État Isala pour permettre à monsieur les Kanakim. Je souhaite que merci, bonne suite. Merci beaucoup, Ndeko. Merci en tout cas de la participation. Je suis Liguen depuis plateau de Batéquier, village d'Opélé. Intervenir pour le sujet à l'élo. Bien que voix un peu arrimé, voix vivre maintenant pour intervenir. L'État a la moussa les bébés au sol pour le transport dans la ville de Kinshasa. Secondaire. Ce qui a sa route secondaire et pour aider la population. Yami Balé, Abakisami Tuka, Yaye Moko et l'État. Et Kosungape, population. Total à pour le coup la Transco. Transco est à population est belle. Yami Satou, Acha, bateau baza compétent, au baza aïe ba ko surveiller ba biloko wana so zu lo kwa ba makambo ba taxi to futa na ba transport ezala ka mutu na mutu ayega la muki bwa bambi prix na ye chauffeur oyo aye asali rubrique na ye afakasi na ndenge na oso kezana ba bato baza compétent walandela ba prix wana bazosinga na ba client, ça va aider encore l'État. Merci beaucoup na participation na yo mwana mboka. Merci beaucoup. Tozui message mosusu. Bonjour la famille Mbongwana émission. Celui na rôle ba moki pour le transport en tout cas vraiment. Na tâche c'est la Jean-Pierre Bimba na capacité na comment na so totali passé na aboma si Bezaïr tout se voilé face. Jean-Pierre Bimba a hérité transport secteur moko boy muntu prédécesseur na epé sous aboma tiango déjà. Donc ba baye tout c'est la bango pour ba point qui ba remema moi avant nouveau na banini na ministère azui. Mais Jean-Pierre Bimba père bagisa part na likola libre transport ezanango parce que na nzela nano embouteillage pas prix ya transport mutu nyonso azomata transport selon yi mutu akoinquiété bango aza te toyebi Jean-Pierre Bimba banda paro pour qu'à stopper hémorragie mais ce qui est aussi certain asa anelongo te to vivre na négativiste tout ça ba négativiste azali ministre azali na ba capacité nyonso donc c'est bâti na secteur wana le fait de dire qu'il y a que ça les côtés ce n'est pas un vrai Congolais. Je m'excuse en tout cas s'il faut dire comme ça, je m'excuse donc on doit quand même proposer ce qui yopo na yebi qui a que ça les côtés qu'est-ce que sengeli na ye o yo proposer na ye à ça là na secteur ya transport tozine de comme sous. Bonsoir émission. Bon, merci beaucoup de Kojak pour le sujet de Nilo. Bon, on a proposé l'État et ça Moussala dans le transport. Il y a un peu de choses à la base. Inviter ce message dans la TV, dans la radio, moto so comment ce transport, il faut qu'on aille. Est-ce que monsieur le ministre Jean-Pierre Bimba a coupé pour que vivre ma lame a proposé que transport na même prix parce que partout ce qu'on est sur le transport est même sur 1000 francs et si quand tu es éviter pour na c'est par rapport à idée na voilà tous allés en direct aujourd'hui Ndeko Nandela Esinga Mbote papa désolé Ndeko Akei
Voilà, bandeko pe bazali kolanda biso bokoki kobenga pona kopesa pe contribution na bino de comme ça lobi faut ko sala nzela banzela il faut kotonga banzela esika yango ezali ko sala ke non embouteillage ezala air embouteillage yango bandeko wana bakozwa raison que non transport esengeli komata. Merci beaucoup ayaki makanisi ya ndeko. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir papa, kombo nani po bengi biso? Kombo na ngai ndeko Bertin na bengi bino na niveau ya Sele. Oui, ndeko Bertin depuis Sele. Namoni sujet lelo ezalaki lié mpona makambo ya transport. Alors, malheureusement naluki émission na télévision namoni te par rapport ya dernièrement avec un comparaison mais na maintenir sous la chaîne T. Alors, pour la kozala un peu rapide par rapport à problème il y a transport, et je crois que on va reprendre sa situation par rapport au transport. Oui, la route secondaire, tout ça, il faut balander là, tout ça, mais moi je crois, sur le point de vue n'angai, tout ça un problème encore, il y a le transport de masse. Transport de masse n'est qu'on permettre de réduire taux et embouteillage tout ça dans mon là et pour permettre que bah tu vas en règle bah hausse des prix et à la tête bah transport de masse ils allaient ceux de télé par exemple la boulevard Lumumba comme on place c'est bandeli ici place c'est Soukeli au moins il y a des gens qui dans la même direction à l'époque quand bah déjà qui bah taxi et à la jaune tu remarques qui la couleur dominée qui jaune malgré les commis un peu mix. C'est pour cela qu'on remarque que c'est tout qui est dans la même direction. Alors que ceux qui gouvernement a besoin de conscience, il y a qu'on nous que la tramway, comme madame sous 1000 personnes, 500 personnes, vous allez voir que éco-discipliné, même une situation, surtout pas que tramway dans la besoin d'embouteillage, c'est comme n'ayez pas train fonctionnant. Juste une bande et vous permettre que et que les gars à 5h30, les gars à 8h qui gagnent. Si vous avez différentes directions et là vous causez l'embouteillage, vous allez voir que le problème vous allez résoudre rapidement. Au lieu que tout le monde réfléchisse, parce que ceux qui ont tellement d'infrastructures, il y a des routes secondaires, ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Et on risque même mandat au PCL, on peut faciliter dans le fonctionnement, dans le gouvernement, on va aller au gouvernement, on va se comporter. Et des fois, on va créer des crises de confiance, c'est pas un biseau. Alors qu'avec le tramway, ils n'ont pas besoin de faire la grande chose, ils n'ont pas besoin de conjuguer, de moyen belé pour résoudre le problème pour le moment. Bah, on se déploie, ils allaient lier dans l'embouteillage, ils allaient lier dans la mauvaise conduite, ils allaient lier dans la tracasserie routière. Et sans compter qu'on activer, ma cambe belé, pour aboutir dans le résultat, au plus de pour créer un écosystème de révolte au début de même préjudice dans Mboka. Merci beaucoup Ndeko, merci en tout cas. Voilà, et à qui participation, il y a Ndeko Nabiso à Bengi Biso depuis Sele. Topé Simboti en tout cas, na e Banson, Bazolanda Biso depuis Sele Bambou. Bozali kuna maluku. Bozali bele bolanda ke émission Bongwana. Topé Sibino Mbote. Tozui voice mosusu. Bonsoir Bandego, bonsoir monsieur le journaliste. Bon, voilà, Tozi Ndeko. Allô? Bonsoir papa. Bonsoir papa. Comment on peut bengi biswapi? On a mis tout na commune na Kimbaseke. Naza kana crédit unité na ngina lobaka kano. Uti déjà pour loba na problème ça ya mafela. Donc ba bongisa banzela. Si vous avez un camion sur les canaux normal, puis à transport normal. Donc, nous sommes et ça la manango malam. Donc, il y a un embouteillage, la tracasserie, il y a un moto, la tracasserie, l'embouteillage. Il y a un Désolé. Merci beaucoup Ndeko. D'ailleurs, déjà, les bandes de Katarina Crédit Mingité. Merci malgré Crédit à Moukier, mais au CPLI Copé sa contribution à l'émission. Merci en tout cas. Tous vraiment reconnaissant na Moussala P na idée aux Alaki Nango. Merci beaucoup de la participation. Tous allés en direct émission Bongwana. Tous allés 18h45. Nous sommes en direct émission Bongwana. Numéro Zaliwana. Tous la proposition par rapport à retrouver solution dans le secteur il y a transport dans le cannabis. Ce qui est vrai, transport est sous stabilité.
ba priezo mata temps et à contre-temps que devons nous faire awa gouvernement banda ya sika ndeko Vital Kamerhe alobi yango awa kala mingi te bakofandisa gouvernement si pas les 10 les 11 non banda ja musala esengeli basala nini pona ko laver situation oyo ya transport na mboka na biso parce que nazi mes choses ont un peu moins retard place naza. Oh là là, tozui appelle mon sous ya ndeko na nzela esinga. Allô? Allô? Bonsoir ndeko, comment oui, ndeko JV. Allô? 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 Bonsoir ndeko, comment est-ce? Désolé ndeko abengi et puis akati tokozwa voice mosusu. Este baswe mwa kimia kotala mwana mboka ndenga komi ministre ya défense to sepela kinango bandeko baswe kimia mais le contraire batiki kaka désordre o bakutaki comme si kutu bakisa misusu désordre na désordre c'est que na ministère pe ya transport amoni nanga confiance de kopesa bango te alors esenga kaka biso moko tozwa pa préconso mpona bato soki tokomotalela kaka bato wana en tout cas biso kaka nde tozozongaka nsima bango jour au jour bazokoma bamillionnaire bazotonga par-ci par-là bazotonga libanda ya mboka na kati ya mboka batongi babuding bandake biso tozolela kaka ntango baotya wana esika wana oye mpona kobongisa te me oye kotala na mpona baintere na yo. Merci beaucoup ndeko. biso mission mbongwana moko ya bino patriote nalobi boye mpona situation ya transport na mboka na biso en tout cas ekomi mwa difficile bambouteillage ekomi à tout moment kala tobandaki kokalkule yango me na minute ekipaka lisusu te bon bamisusu bakoloba mbala mosusu mpo bamituka ekomi ebele nga na kosenga boye soki possibilité ezali kocreye baroute secondaire nayebi ke ezalaki moko ya likanisi oyo ezwamaka déjà na gouvernement na biso mais seulement que accélérer créer route secondaire pour y permettre à ce que mituka ekangamaka na esika moko te mituka mosusu ekoki kobanda kokimela na route secondaire mpona kofaciliter circulation bamoto en tout cas nayebi te soki l'état kokoma na mesure ya kocréer baroute spécifique juste mpona bamoto ou encore koréguler juste nabengango baloi to barèglement je ne sais pas quoi dire mpona e permettre à ce que bamoto batambolaka na aliment parce que bamoto na nzela bazotambola vraiment na divagation alors eza malamu mpenza te mingi mpona banzela ministère ya transport batie biso ministre ya sika mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo epai wapi topesi epe bambote mingi aza na mosala makasi esengeli ya sala baza na mosala makasi esengeli basala bameka koluka revoir encore projet oyo ya baroute secondaire pour permettre que circulation na banzela na biso ezala vraiment facile bambouteillage vraiment je suis au moins sûr ekokita mwa ndambo yango wana ezalaki mwa contribution na ngai. Merci beaucoup mwana mboka, merci la contribution na yo. Voilà, Tokokoba, nous sommes en direct qui émission Mbongwana, mais vous allez la participation par rapport au makanisi. Nini to sengeli kosala, tozo lobe la domaine ya transport. Tozo nyo kwa mabiso petit peuple, transport est mati tellement que non, pour la kobima, il faut za na mon solo ebele. Banzela, état des routes, il y a
en fait état de route ya ba province na biso ndenge nini ezali parce que Congo ezaka à Kinshasa et puis émission na Makana na Kinshasa on est suivi partout en tout cas on doit quand même parce que moi ba remarque et pas bande kozaki belé c'est comme si on est toujours bloqué na Kinshasa alors biso batolandera bino bolobela biso voilà pourquoi on essaie quand même de nous illustrer ba image même ya ba province ndenge nini banzela ezali donc problème ya banzela c'est pas seulement na ngumba ya Kinshasa c'est partout où le place ba congolais bazali na ba province belé banzela ezali ya malamu te je l'ai dit tantôt au début émission awake soki banzela ezali ya malamu te tokozala même na difficulté à rekotisa ba biloko parce que na ba province na biso il y a des provinces où le peut-être ba fruits ezopola ezali tellement ya ebele mais moya okota na capitale ezate ba pondu bozongo parfois kuna na état ya bien lokola nzela eza ya malamu te bosali 2 semaines na nzela bosali 1 mois na nzela pondu ekauki ebebi or eza na bato mususu azoluka ne fiske pondu wana po balia donc gouvernement esengeli en tout cas kosala banzela par exemple boy nzela na état oyo poto leka nini oyo kutu mutuka tolobi eza 4x4 dans des corrects to ebeza ramakasi mais ekangami bato ya nzela oyo baomona Transcom colonine to bato ya nzela oyo bato baza na coin oyo baomona Ketch colonine IST colonine donc c'est très compliqué bakonzi Moussa les alliés bonsoir émission Mbongwana Pasteur Joseph Angisi nalingi na contribuer moke na makamba transport. En tout cas, transport eza konyokola batu kosakana te. Tosepeli lokola batie mwana mboka son excellence monsieur Jean-Pierre Mbemba. En tout cas, papa telema na makamba transport. Ya liboso bimisia prix ya transport commune par commune. Pe bisika nyonso po ete tozonyokama papa na ngai. Na Pascal Awa bazobeli la zandu 250 c'est-à-dire 2500. La Kingasani bazobeli la zandu 300 c'est-à-dire 3000 francs. Alors bon tu dois combien au foot 3000 francs aujourd'hui le côté aux zongi au foot sur le transport. En tout cas transport et ils ont nyonga biso ya kusakana te papa pour ça na biso ezali papa Jean-Pierre Bemba bimisi la biso ba tarif pe ote ba jana yo oyo bazokoti na transport ko landa ndenge zalaki auparavant na série ya monsieur Joseph Kabila tomona ki ba japo mukumusu tokota boulevard boy toki bafuta biso ba 1500 tokomi na gare centrale. En tout cas ba jawana ba telemaki ba telemeli réservé na chauffeur ba kanga bango bazongisi biso ba 500. Alors ba jawana soki lelo bazali ekosala biso soso bien bazofuta biso ba 300 francs ba 3000 francs 2500 mais soki bango bimisi penda ba tarif ya ba transport ngasani zandu boy kingasani nini gare centrale boy Pascal boy rond-point zandu boy ba tarif wana soki bini alors botili biso ba agent ou bakolandela makambo wana po ba policier na biso wana ko to le bezati policier koma boya réservé azobe la 300 ya telemi wana na simaso réservé Congo bambongo alongole 1000 francs elobele le côté. En tout cas ba policier to aussi bango te makamba soni mamasoni wa ko to bati mais toujours beta c'était la ministre ya transport ya sika ndeko na biso mwana mboka. En tout cas bete la biso penda c'était wana c'est la biso ba agent o ba kotambola na ba tarif o euti na yo moko ministre ya transport soki ba monango za kontinent ba réservé ba kotia bakangi bango ba kisu réservé na chauffeur mo sera kabila le pe fimbu ezalaki na libumpenda ba beti bango fimbu boy lobi ba kotia. Merci beaucoup Ndeko. La police de circulation na biso la police routière nakoki kosenga lisusu boye bameka mpe ko réinstruire ba police de circulation na biso ba police routière donc ba roulage na loba. Voilà, tozwi Ndeko na nzela ya appel normal. Allô?
Allô? Allô? Mbote ndeko, kombo nani po bengi biso wapi? Allô, allô. Comment? Double na bengi depuis Bandal. Oui, père double depuis Bandal. Makanisi neza nini? Père double, père. Makanisi ezali na ndimi na contribuer mwa moko totaka lobaki na ministre Jean-Pierre Bemba. Allez-y. Ya lobaki beleke. Oh là là, père double depuis Bandal akei. Tokolika ki akozongisa. Akozongela biso. Construire bango parce que un peu trop souvent aussi embouteillage na biso pe ezozara causé encore créé par bango hein na éviter ce qui baza na moi maîtrise ya musala bango te to nini ba meka un peu ko instruire bango de telle en sorte que basala musala lolenge oyo elongo bani soki eza mpona makambo ya mbongo en tout cas l'état na biso à prendre en charge agent na ye aza agent de l'ordre musala bango ezali ko faciliter circulation et tout et ça ne peut pas se faire agent oyo babenga mpona ko aider nzela ezala malamu et bango nde moto baza plus trop souvent pe ko kozaka embouteillage donc bameka un peu construire bango ekozala pe mwa malamu ekosunga. Merci beaucoup tozwi ndeko na nzela ya WhatsApp. Allô? Allô? Voilà. Tokolika ke ndeko connexion eza mwa kokoso hein pa na biso pa na bino en fait dolobela matali transport na ville province ya Kinshasa kaka te kasi na RDC dans l'ensemble mikakatano nini ba congolais tozali kokuta na ona o etali transport ekoma komata temps ya contre temps tozwi ndeko na nzela esinga. Allô? Allô? Mbote ndeko komona npo bengi biso wapi? La bengi na makala komona ride. Oui, ndeko depuis makala. Allô? Ah oui, là, ma ministre. On va serrer l'autorisation des transports là-bas dans la main. Vous savez qu'il est bien. Merci beaucoup, Ndeko. Vous savez qu'il est bien. Je ne vais pas ça, vous savez, madame. Ok. Matondo mingi. Merci na makanisi na yo. Voilà, ndeko abi ba serrer batouana donc autorisation de transport. Ba chauffeur ba lobby, ba autorisation de transport bango ba yaka na tracasserie. Koto pe ba population ba lobby, il faut ba serrer bango tozwi ndeko mosusu na nzela ya téléphone. Allô? Oui. Bonsoir ndeko, comment na ko bengi biso wapi? Bonsoir émission Mbongwana. Bonsoir papa, tozali koyoka yo. Kombo na ngai monsieur Papi nafandi na Kingasani. Oui monsieur Papi depuis Kingasani. Nalingi na contribuer à propos ya thème na biso monsieur Jacques. Oyo lobi likambo ya transport. Papa Jacques. Ngana moni likambo ya transport ezosenga boye. Ministre na biso akokota a réhabiliter babiloko eza lokola ba chemin de fer. Ba voie fluviale voire même la voie aérienne. Nayebi ke na mayela Jean-Pierre Bemba parce que ba gérant déjà Sibé Zahir atela biso ba canaux rapide biso ba to kinkole to ya ka centre ville atana nzela ya ba canaux rapide atela bande kwa Kingasani train urbain oyo ezalaki kouta bandana masina kuna tina Kinchuka akamata azongisa lisusu train oyo ya bandeko na biso ya Congo nini de gare centrale à Kasangulu. Alors biloko wana papa Jacques soki bazongisi biloko wana soyez sûr en tout cas problème ya tracasserie oyo ekodimine ba chauffeur bakomi lolendo parce que baza bango moko. Vous imaginez soki batie train à partir ya Kingasani
tikinchuka ezosala 2 3 fois oya kasangulu ezongi biso awa baseli biso kano rapide ezomema biso ti. En tout cas, très cher journaliste, je crois que ekoki kosila voilà un peu on azalaki nango lokola contribution na ngai ya mwana papa Jacques. Merci mbote na bandeko nyonso ya émission mbongwana. Merci beaucoup mbote na yo, merci beaucoup na makanisi kozongisa batrain. La question que je me demande, babiloko yango wana pe mabendango pe déjà balongola na bango na nzela nazwi ndeko mosusu na nzela ya telefone. Allo Hervé Koseka te ndeko akei oye na kitambo wana oyena kitambo wana ngai na rai etikala ya kombo rai etikala ya kombo bamabende nyonso depuis kopa mabende ya ekenda nango bakomala bango koteka na bango yango. Jean-Pierre Bemba Gombo ozala musala makasi kulutu na ngai, ozala musala makasi ya kobongisa tozwi ndeko mosusu na nzela ya appel. Allo 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 oui ndeko ozali en direct kombo nani po bengi biso wapi? Bonsoir papa, Nazana Mbinza Delvaux. Oui papa Aimé depuis Delvaux. Pour la mission la Yomboyana, pour la Likamba Transport, transport le Koma, Nikula Mutu, la Prinaï, la Libi, Prime Soussou, la Copa, Prime Soussou. Il y a longtemps que la ministre la mission de la Côte, ceux qui abonnent la Caméra Transport, Adje, Bajanaï. On a suivi la Rolanda Yango. Pour moi, j'ai reçu à Babinci, après la bande. Toujours ma papa pour le transport, toujours ma moyen exacté. Donc, bataille la vision du Cameroun, j'ai les choses pour le transport. Transport, les autres, ma vision nulle. Et chargeur, à la marée, parce que on a ce transport. Chauffeur de gazou, il y a pas mal de signaler que c'est ça. Tout le monde a attends, il y a des choses qui sont côté, on reçoit quoi. Tu peux pas faire ça. Donc, il y a le papa. Papa ministre, attends, monsieur le Cameroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Aimé. Merci. Voilà, 097 28 75 925. Brahms, combien 10 minutes, hein? Voilà. To tika na minute mukie. Po to kabwana na émission mbongwana tozolo bela mabi matali transport. Awa ba congolais tozali konyo kwa ma. Na oui, tali transport. Gouvernement balobi soki les 10 et les 11 ba ko installer gouvernement esika. Basa ila biso nini? Tozu voice. Bonsoir, c'est Christian. Epene. Donc akamba problème à transport papa bobete lango c'était pensa. Parce que un deux pesa ba chauffeur na biso ya ba taximan ba motocris na ba chauffeur ya bisi deux pesa bango faute opa eza faute na bango to mekanan ko parce que toza batu oyo quand même totangi mwa muke to mekanan kota la problème ya essence soko boma batu totala quand même problème ya banzela ezoko boma batu totala quand même problème ya balouage na biso de ba policier routier awe komi ata mutu nyonso policier azwaka salaire na leta te azokanga moto parce que azolia na moto azokanga mutuka parce que azolia na mutuka. Voilà, merci beaucoup en tout cas to komi na suka ya émission mbongwana bandeko bazo benga bandeko bazo komela biso. On va faire l'effort en tout cas de prendre quelques Brahms pas le bien la tika à 5 minutes na éviter ce que serait quitter tout à 5 minutes. Bah message des ali tellement belé
tout ça les fort Brahms ça limbi ça biso en tout cas. Oui, bonjour papa. Oui, ngana zana kumiangalia. Pona dossier ya ba monta. Ba o baza côté ya banzela oyo eza mabe. Wana toki ko comprendre bango po bazotambola na souffrance. Mais ba l'ex pe mayele ya prima casité. Mais ba oyo bazana ba route principale oyo eza malamu banzelo eza bien papa bakoma kotia ba prix ya moto selon santé ya moto selon elateli ya moto okomona banda ipen ti magasin heure moko mona ba 12h 2500 soki yo moto ye olati kitoko olati bien atali oka boye magasin 3000 francs. Mais moto abu matina moto moko lebo kitamo ya futi 2500 yo pesa 3000 francs. Bato moto bakomi ko mata transport komi ko mata prix soko komi na poko papa langa oye na magasin pour matata de photo ipen 4000 francs ozala ngoto ko matate. Mais na moi 2500. Pour ngai idée za boye. Nazwe bisa ministre du transport. Bozwi la ba montar ba disposition. Botiela ba montar ba prix oyo eza la prix moko etikala libela embouteillage ou pas. Boki kozwi la ba montar mesure eza proposition. Botiela ba montar prix ezala par kilomètre. Hôtelier 1 km par exemple 1 km ça na 1 franc par exemple 2 km ça na 2 francs biso batozwaka ba moto ya ba quartier toza na souffrance prix ozo futa banda ipen ti magasin yango na prix o ko futa na quartier na 2 km donc biso bato ya quartier surtout biso bato ya quartier tozo mona oya biso. Ok, vous allez attendre à moi 2000 francs sengi. Akoboya, mais 2000 francs ne golongolo banda na mutuka tiron point ngaba. Tout tika na mbongo mususu. Donc bon mécanicien kozula bango na ba disposition pour bango nyonso bayeba ke prix o eza boy. Bata moto ko réunion. Okomona delvo ti pen ezalaka nango 1000 francs. Mais mutu moko moto ko ya boy delvo pen 1500. O mi bala ko ya 1500. Emi sota ko ya 1500. Joka basolo na réunion na bango ke biso nyonso to matsa 1500 ozana 1000 francs okotula na reti mutako mema ozalate. Donc na c'est pas une émission où vraiment continuer kaka boye ko sunga biso ba peuple poto ke liboso. Merci. Matondo mingi na yo pendeko. Merci beaucoup na voice na yo, merci na ba appel pe na ba message na bino en tout cas. Numéro ezali wana, ezali numéro na biso émission mbongwana. Lingio participer aux années à l'ici par rapport à l'émission, aux années à l'ici, aux années à problème, aux années des fois qu'on déranger biso, il y a du pango, aux années à problème, aux années qu'on déranger biso, au niveau de la famille et tout. Ce que c'est important de nous associer, n'hésitez surtout pas de nous appeler. Notre numéro est grand complet, donc on nous disait un grand merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, Brahms qui était du côté de la régie. Merci Naye, merci na Brahms, merci na Emeraude, merci na Hervé, merci na Binonyonso. Bosala qui était Tokoma na Mabota Bandeko. Tosuki si awa. Merci na Binonyonso. Sinon, tokutani lobby na numéro ya sika na sije mususu. Mbele bozali na Kinshasa. Numéro ezali wana bozali kolanda biso libanda ya mboka numéro na biso ezali wana ba epe boko kolanda biso na chaîne na biso ya YouTube bo s'abonner massivement de telle façon que bo faire circuler message au les grands soucis ezali Congo na biso esengeli changer mbongwana kombo ya émission qui veut tout simplement dire changement. Merci à Dipro tokutani lobby botika malamu. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a la mouture. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs,
et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Kouraté numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.